Welcome TV. Nous sommes là pour répondre à toutes vos préoccupations. Welcome TV. Vous informer, vous former et vous divertir. Welcome TV. Ma chaîne. Welcome TV. Ta chaîne. Welcome TV. Le professionnalisme dans son entièreté. Welcome TV. S'informer à toute impartialité. Welcome TV. Ma chaîne. Welcome TV. Ta chaîne. Welcome TV. Nous partageons avec vous la joie de vivre. Welcome TV. Ma chaîne. Welcome TV. Une grande chaîne de l'actualité. Welcome TV. Ma chaîne. Welcome TV. Ta chaîne. Welcome TV. Projetez-vous. Welcome TV. Voilà, vous avez attendu et vous avez compris. Grâce à son initiateur, le pasteur, bienvenue mes Saleh. Rejoignez-nous sur www.welcometv.co.uk et vous ne serez jamais déçus, car vous informez sur notre devoir. Welcome TV. Welcome TV. Et votre chaîne. Welcome TV. Welcome TV. Vous informer, c'est notre devoir. Welcome TV. Vous l'avez compris, c'est officiel. Le lundi, oui, et le mardi 9 janvier 2017, les drapeaux seront en berne. C'est donc 2 jours de deuil national décrétés par l'État congolais après ce drame causé par la forte pluie, entraînant écroulement et glissement de terre à Kinshasa. Pour rappel, 44 morts, c'est le bilan officiel rendu public vendredi par le gouvernement provincial après la pluie qui s'est abattue à Kinshasa dans la nuit de mercredi à jeudi. Un drame qui relance la problématique des constructions anarchiques. Cependant, le gouverneur de la ville a indiqué que le chef de l'État a instruit le gouvernement central pour que soient mises à la disposition de l'exécutif provincial des ressources nécessaires pour la prise en charge des frais funéraires des victimes. Que les rapports des services attitrés font état malheureusement d'un nombre élevé de cas de décès, soit 44 au total. 4 blessés graves auxquels s'ajoutent des dégâts matériels importants. Ce chiffre est attesté notamment par les chefs des quartiers et confirmé par les bourgmestres qui ont eu chacun à l'occasion à s'exprimer sur l'état des lieux de leurs entités respectives en communiquant entre autres des données précises quant au nombre des morts, leur sexe, adresse, etc. ainsi que la nature ou l'ampleur des dégâts enregistrés. À cet effet, Son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville et les membres du Conseil expriment leur compassion aux familles éprouvées tout en leur adressant leurs sincères condoléances. Dans les mêmes ordres d'idées, et prenant à cœur cette situation malheureuse, aussitôt saisi par le gouverneur de la ville, Son Excellence Monsieur Joseph Kabila Kabange, président de la République et chef de l'État, a instruit pour que soit mise à la disposition de l'exécutif provincial les ressources nécessaires pour la prise en charge des frais funéraires des victimes. Appréciant cet élan de sollicitude, les membres du Conseil adressent au nom des Quinoises et Quinois leur gratitude à l'endroit de la haute hiérarchie du pays. Aussi, en vue de partager ce moment difficile avec sa population, Son Excellence Monsieur le gouverneur de la ville conduira personnellement la délégation gouvernementale appelée à porter la dite assistance au... Ce drame, il en a été également question au cours du Conseil des ministres présidé par le Premier ministre Bruno Tshibala. Je vous propose le compte rendu avec Félix Kabange-Numbi. Inondation des terrains et du poste haute tension de la Société nationale d'électricité, SNEL en sigle, au niveau de la Funa, ayant entraîné la coupure d'électricité et la rupture de la distribution d'eau dans certains quartiers de la ville-province de Kinshasa. On a noté des glissements des terrains, 5100 maisons inondées dans l'orphelinat Le Cœur d'une Mère. 192 maisons écroulées. Tout ceci a entraîné le déplacement de plusieurs milliers de personnes
dans des familles d'accueil en attendant la baisse du niveau des eaux. À cet effet, le président de la République, chef de l'État, présente ses condoléances à toutes les familles endeuillées et ses compassions à tous les sinistrés. Il a instruit le gouvernement pour que 2 jours de deuil national soient observés ce lundi 8 et ce mardi 9 janvier 2018 en mémoire de toutes les personnes décédées. Les ministres de la Solidarité nationale et Action humanitaire, des Affaires sociales, de la Santé, de l'Aménagement du territoire et rénovation de la ville, des Affaires foncières, de l'Urbanisme et Habitat, ainsi que celui des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, ont été chargés, chacun en ce qui le concerne, à prendre des dispositions immédiates pour soutenir et accompagner les sinistrés, mais aussi pour maîtriser et contrôler les inondations ultérieures, étant donné qu'une pluviométrie importante sera observée jusqu'à fin mars 2018. Masolo. Pour la continuité de nos Masolo, et le Komoko Kaka. Enrôlement D. Le centre le plus proche vous attend pour me rendre encore plus proche de vous. Enrôle-toi, enrôlons-nous, enrôlez-vous. Masolo et Kokoba, c'est l'Anzela et enrôlement. Solo Yango. Enrôle-toi, enrôlons-nous, enrôlez-vous. Nous sommes massivement. Yeah.
Je viens de remplir ce qu'on appelle les devoirs civiques. S'enrôler, c'est aimer son pays. La personne qui ne s'enrôle pas est une personne dangereuse. Parce que la carte que je viens d'obtenir me donne le pouvoir, soit d'être un candidat, soit d'être un électeur qui doit décider sur l'avenir de son pays en choisissant librement les futurs dirigeants. Nous voulons demander à ceux-là qui doutent ou qui ne se sont pas encore enrôlés de le faire. Ne pas s'enrôler est sorcier. Ah, qui dans la pont, hein? Et qui dans la pont. Faut que tu volant tout le bois. Songa bena nyonso. Matite kanga on a se hein. Papa fataka vola kidogo kampanzo kuna posa sio mbe yangu. Papa nyo sote. Posa sio mbe yangu. Voilà. Nyo sote, ake na mpanzo sasa. Voilà.
Protocole. Bonjour. Tellement que Moutamout, deuxième vice-président à Bandai Koloba. Deuxième vice-président à Bandai Koloba. C'est pourquoi la Monika brusquement, c'est à côté. Oh, Baye Biété, Sa Majesté, Zombi, Otoyoka Kabiso Nyonso, Fabrice, Yewan. Pourquoi bêta ma boko? Sa Majesté, Koye Lamu, et bon nana. Merci. Voilà, c'est à Outi Goloba, c'est une émotion. Likambo likambo ezala de dinango. Ezala mosusu ngai na ndako na ngana ko organiser. Na lobi moninga na nga koki kozanga te. Mais invitation c'est la musique. Ezala mosusu to faire invitation au PC mais na moninga na lobi que non moninga na nga quoi yemoko vice président Mupalanga. Ebele bayoka koyoka bamoni lelo ndenge yemoka lobeli yango ke Moninga nanga bengi ngai fseke no dazo sala nini mobo singai naibi angote jana benga no chef ça benga kaye ngana yeba te. Merci beaucoup président. Mais nokola yo kola c'est la Ce qui est ça que vous aurez toujours la télévision, moyen macambo et marché, vous avez le même prix. Le thème, c'est fou. Parce que moto azaki soda te déjà comme kolata bilamba ba soda ayebi na nenga kobeta masasi ça komi ka soda comme ça oyo aza awa na kati awa eke conscience na ye yebi aza chef coutumier te mais aza awa c'est que volonté na ye c'est que makanisi na ye eza na bokoko
tika sikoyo tolakisa ye le chef de cabinet ezali nini. Parce que côté moko na yo mpe bazoloba na ngai te yo propose okende kosangana na bato mosusu baza bachef de cabinet. Moi je dis ngai na kosangana na bato balingi culture na biso balingi bokoko na biso. Mais à au cours de la carte conseiller sage ndenge moko pe biso pe obioloba ke ok yo pe awa na nani ezala intel contribution wana nde ekosala ete pouvoir Bonjour, welcome sur Welcome TV. Nous sommes en direct ici en Angleterre. Alors, vous venez de voir les images. Bomoni Ndeko, président fondateur Fabrice Zombi Oyazali, président des amis de Joseph Kabila, Kabange, partout dans le monde. Bomoni ba misala azakosala evu oazosala pour amener la paix dans notre pays, malgré banzele za mwa mobulu. Waneza musala ya gouvernement na biso nyonso pour contribuer pour nandinga 5 centiers, mais azosala musala na paix. Alors quelque part bachaki yi na kati na ba Facebook na makamibele bacheke no président Fabrice Zombi azoteka ba armes. Alors exactement participer mawa vu les enquêtes au sali tomoni ke zana ndeko mususu Fabien oyo mwana chango bango nde basalaki ke ba publier na Facebook ba tie makambo belé bakomi mais ça vraiment participer mawa yo vraiment Fabien un mutu abandonne vraiment ozoko c'est la moninga na yo mutu abandonne makambo ça vraiment mawa trop. Alors j'ai parlé avec le président Fabrice Zomba le que no pasteur faut meka ko démentir le kanga bi loko nkutu ndenge za na ngwana eza na ngokanga na Facebook na ye na mwa groupe batu na ye mais tellement que batie na photo batie moniza pena na lingi kotanga ko photo ya ndeko mususu batie ki wana te parce que ça mawa ozomona Fabien toi tu vraiment oza villageois outi na village na Bandundu oye na Kisasa okoti na Masina ovandi na Masina mais ce que pour ni bana Masina ba finga yo villageois te mais yo zo finga pour vraiment tu ne respectes pas notre chef de l'État le président Joseph Kabila Kabange aza muninga na yo te akotika la pe jamais kozala muninga na yo te lelo yo na commencer la ba vidéo na mona ki avant ko sala ki vidéo ozolela ozala besoin que no ba chayo a contact na o soki nani Eliezer yo ibe Eliezer so kazanani lui il fait son travail as eu chance na yo sala travail na selon ndenge batinda sala travail na mais siko yo ozolela et puis moi je sais toi tu t'es parti à Kinshasa okindaka na Kinshasa okutana na balamer mende mo ozwa rien alors epesi okanda oye na poto na Belgique tu commences à injurier les chefs de l'État mais bino bozo kamusanga vraiment bino oza pe combattant na nous donc le ko ozole kaka na télévision oza na ba vue na yo sikoyo pona batu batala yo il faut le baka mabe ya chef de l'État mais buza bo ndenge nini aussi longtemps que ceux qui ba bengi si yo donc ko bengi sa kutu quand tu étais parti à Kinshasa kota ba bureau ozwa rien bakutisi yo soki bakutisaki yo te bebe mission no osalaka wana bolinga kofingaka ye te mpo boza ebele bino osi bofingaka babendi bino bochanger mais quelle sorte ya journaliste boza nango c'est ça la médiocrité oyo bino boza nango yango wana c'est la médiocrité oyo bozoloba la médiocrité ezali quand vous êtes en train d'injurer le chef de l'État la vraie médiocrité c'est quand vous passez votre temps à insulter le chef de l'État, Kabila Kabange, sur les réseaux sociaux, pendant qu'il s'en fout et n'a même pas le temps de vous lire et vous répondre, et c'est la coulée douce dans sa résidence. Qui est maintenant médiocre? Le silence déstabilise l'adversaire, dit-on, et ce type a bien compris cette phrase. 17 ans pour jour, depuis que les politiciens congolais se donnent la peine d'insulter les types qui, au lieu d'amaigrir, prennent de plus en plus du poids. En bref,
Les médiocres sont ceux qui se sont laissés diriger par un médiocre pendant plus de 15 ans. Omoni, bino nde boza ba vrai médiocre. Botiki va diriger bino pendant plus de 15 ans et puis il continue toujours. Aujourd'hui, nous sommes samedi le 13 janvier 2018. Le président Joseph Kabila Kabange, il est toujours président de la République démocratique du Congo jusqu'à ce que tu reçois l'élection. Alors, nani aza médiocre. Mais ça vraiment, bozo sala makambo, bozo sala pasi. Naba makamba musiba zulu bakino le 31, c'est le président à sala ke batiba kufa. Et ça Mosengo, ce n'est pas le président. Après, awa na relaxa bino vidéo bomona. Ndengani Mobutu avait parlé de Mosengo. Il avait des criminels. Nakata Salwana, Bogotala Yango. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le président, le feu président Mobutu, Alobi Yango. Ce que vous voyez, c'est un criminel. Mosengo, pour d'ailleurs, écoute, Mosengo a yébi bien que l'élection en 2017 au Salamate, et puis Mosengo a yébi qui peut bien que ceux qui Salamité, entre 500 na Bataseni, Balukadati Moussous, et yébani nango. Mais pourquoi c'est quoi que Saka Batu? Pour yébi katasso batiba bimi, na lobaki yango dernièrement, batiba bima. Babima te, élection au Salamara en 2017, le président Joseph Kabila ne quittera pas à cause de la président jusqu'à ce que l'élection est au Salamana Congo. Aussi longtemps que tu yebi yango, il faut que tu kababu zoba na ko bomisaka bat. Maintenant qui est l'assassin? Ce n'est pas Mosengo. Mais c'est lui parce que na lobi bien que nazo tchela bino bandi ya Mobutu brutala ngwawa. Bon mona ndenge ye Mobutu lobi. Abeli bango ba assassin. Ce sont des criminels. Parce que mon peuple, le quoi dit ngande na yebi aw que ndenge zala ngwana président a relongate tim ko l'élection au Salama. Mais pourquoi ngana ke nako bimisa batu pour na yebi ke muta relongate? Ça n'a pas de sens. Le quoi na yebi. Le quoi na yebi pe que non Félix pa yebi ke président relongate tim ko l'élection au Salama. Et puis Félix pa yebi ke le président Joseph Kabila a reçu la futur candidat à l'élection ya. Mosengo pa yebi. Ngape na yebi na zo expliquer siko population. Mais siko yo pourquoi on a que nous bimisa batuli banda aussi le temps que na yebike do fait na biso ye politique au baba ko ça la politique ya ko bomba o ba mende ba ça la politique ya bomba pour dire que non le président ne va pas se représenter politique on a biso ba kabili c'est to boyi yango to ça la politique ya vérité to ça la politique non notre chef de l'état souci na ezake peuple congolais azala bien peuple congolais a vivre dans la paix mais le problème est qu'il est entouré par des voleurs des malfaiteurs. Bato balingi Congo te. Mais oui, bolingi Congo te. Moi on a la balle perdue. Pourquoi? Parce qu'à cause et ça mon bout les salama. Au moins hermo na oseka. Natala ki na Tunisie la télévision combien? 600 personnes bakangi bango na manifestation basala ki na mboka na bango Mubulu batumbi koleka ya biso biso rien. Mundele tanga zotala ngatala ki ya biso za ki lote. Ngabetela otala ki na moni ki na moni ki ya biso pesa la ki lote. Siku bino bokolinga bobo misamo ndamba batola pourquoi? Tant to yebi déjà que basi ba pesi na date le 23 décembre 2018. Est-ce que ça ko likamba discuter les choses? Et ça sur likamba discuter et ça likamba ke bo se préparer so bo luka candidat la bino à la présidence. Bo tcheti. Ndena lobaki awa président Ngando azali président ya ba combattant awa na kati na Angleterre. Parti na bango donc groupe na bango RCK eza groupe munene na bango za munene poani pour na Angleterre ezali na France ezali na Belgique ezali na Afrique du Sud ezali eza groupe munene eza nango likambu ya tansu teke ya kowelela parce que bozo welela bozo pe rien bobi misaye azala nani candidat na biso na kati na diaspora parce que ba ilungo ba choé na bango ba selo côté yango zo mona bande ko na ngai bolanda na bino bato baleka na ba télévision te o azoleka azoloba ko non président saka longa tembulo lukuta muta ko longole azate ezaka nzambe et puis yo Fabien ozolela na répéter le yo toi tu es un villageois ou tu es un village vraiment oyebaki no lingala te oyekoli lingala na kini donc villageois na kosite na fingi pété pa zabongo oza villageois outi na bandundu obotami na bandundu grandi na bandundu oye na Kisasa ovandi na Masina ale transférer na Europe pour na raison ya koluka vina siko yo muta modèle wana mentalité la bino ba villageois ezaka difficile mentalité la bino ba villageois ezalaka moins un peu compliqué boza un esprit ya jalousie na kati siko bozo que la président jaloux parce que aza président de la République bozo que le jaloux parce que aza na na muto ko chaye poate ba Moïse tout wana ba faux ba opposant
azana opposé à vrai té. Et ça bino jalousie. Chance à mutu, et ça chance à mutu. Si ko bino bozo kumisa mosengo, mosengo wana na Bible, ayebite ke na Bible aloba ke non, mutu a dirija mboka bafinga kaite. Ayebi yango te, c'est dans la Bible. Alors na la kisabino na image yo bomo na ndenge nini, Mobutu ye moka lobaki concernant mosengo. Bon na zengela bino. Yo Fabien, na osepelisa ko un jour. See you next time. God bless you. ezali kopesa somo mpona avenir ya mboka oyo zaire. Conférence nationale président nango oyo baponi ye par acclamation bato banso baokani bati ye wana mpona bureau définitif. Monseigneur Mosengo, archevêque de Kisangani. Mais liboso Monseigneur Mosengo akoma président ya conférence nationale. Liboso Monseigneur Mosengo akoma archevêque ya Kisangani. Yo yebi histoire ya zaire, c'est un journaliste. Baye babomaki Monseigneur na Isangi. Isangi ezali na kati ya archidiocèse ya Kisangani, bazali na kati ya sa. Oyo babomaki moninga na ye évêque ya Isangi. Oyo babomaki moninga na ye évêque Monseigneur ya Wamba. Oyo basangisaki ba missionnaire soko tuku ine. Na ndako nzambe ya Buta, babomi bango, bazali wana. Papa ayaki na Zaire. Pour la béatification, il y a Anuarite a commis bien heureuse dans l'Ikolo. La Sakoli Ango, na Zaire, a liboso a parlé du peuple. Motaboma qui a Anuarite, avec on a katia sal. Est-ce que yoko kikondimate, dans le kota, ba assassin, ba sécessionniste, ba yakako finga bat. Motoyo a pesi bango échec. Eza na bandundu, eza na shaba bipai nyoso na tangaki awa bayaka kofinga ye yo moni yango epai wapi. Un accusé, le kabalobi na poto qui devient accusateur. Au salaka sécession, au lobby ba beteli yo maboko. Au kotisi ba mercenaire ba nini au lobby okendaka na Portugal ko sala école de guerre, au lingai kolonga bana ya Zaire kuna na nini, ko ezali nini pona ngai kofinga mémoire ya basoda banso ya Zaire oyo babunaki na ngai tozongisa Zaire na lingomba tozongisa kimia na kati ya Zaire ezali kofinga bango ezali nini lokwa balobi na lopoto une insulte à leur mémoire ngai nazalaki mokonzi na bakufi na maboko na ngai nakenda kondima te bafinga mémoire ndenge ezali kosalema na palais du peuple bakamata ba généraux ba colonel nyonso babebisaki mosala na soda lokola bailunga batondisa na salle lokola nalobaki na lopoto pour les besoins de la cause kofinga armée kofinga basoda koloba biloba loba yo oyo ezali mboka oyo bazali babengi yango troisième république tolingi tobongisa yango wana des assassins des sécessionnistes des bandits de grand chemin batondi et ils se font applaudir babetelaka bango maboko bazali na kati ya sala soki bana baso ya Zaire ndenge nauti koloba totiki makambo ya pamba pembeni kofingana makambo ya lokuta toti nyonso wana pembeni ndenge nalobaki na lopoto tokoma na troisième république oyo balobi république démocratique Zaire démocratique oyo esalaka démocratie moto na moto akoloba oyo ye alingi mpe soki alobi yango bakenda kotumbela ye ndako te babetela ye mwasi na bana te Zaire démocratique oyo ngai nalingi yango wana oyo na ndenge moko ndokwa nauti koloba awa moto akoloba oyo alingi akosala oyo alingi soki abebisi mibeko bazwi ye mpe Zaire oyo tozali mboka monene tozala lokola lelo o loso ezangi o boye o essence ezangi makambo nalobaki nasukisaki na lopoto Zaire prospère oyo ekonomi ezotambola mbongo makasi makambo maso kalasi ndako ya kelasi epai na bipai te bauniversité etambola na ndenge elongobani maloba na ngai ya sukanga.
Place à présent à la rétroéducation 2017. C'est une nouvelle ère au ministère de l'EPSP. Après plusieurs années aux commandes, Maker Mangou quitte la barque et passe le relais à Gaston Moussemena qui préside depuis peu ce ministère. L'actuel ministre s'est engagé dès sa prise de fonction non seulement à préserver les acquis de son prédécesseur mais également à initier des nouvelles réformes afin d'améliorer davantage le système éducatif congolais. Et parmi ces réformes, nous citons la libéralisation de la publication des résultats qui autrefois étaient le monopole d'une seule société de communication. À ceci s'ajoute l'uniformisation des bulletins scolaires. J'ai le réel plaisir de vous annoncer les débuts de la publication des résultats de l'examen d'État session 2017 à partir de 12h heure de Kinshasa.
Transport en commun. La taxation arbitraire se porte bien à Kinshasa. Les tarifs pour chaque trajet n'est plus stable. Il varie d'un conducteur à l'autre. Chacun change le prix à sa manière, dépendamment de l'atmosphère de la ville, de flux de clients dans les arrêts ou des embouteillages. Personne ne respecte la réglementation à la matière. Les clients très lésés ne savent plus à quel sens se vouer. Certains conducteurs se justifient à leur manière. Une anarchie totale. Cette hausse dépend avant tout du prix du carburant à la pompe. Ensuite, les embouteillages observés parfois ne nous permettent pas de maximiser autant de recettes que voulu. Ce qui fait que nous n'avons pas le choix. Cette taxation s'est faite dépendamment d'afflux de la clientèle observée dans les arrêts de bus. Parfois, si nous voyons assez de clients, nous haussons les prix. Et parfois, et souvent on le fait aussi pour renflouer suffisamment des poches. Certains conducteurs haussent le prix, mais d'autres maintiennent le prix habituel. De toute façon, ce n'est pas une bonne chose. Nous sommes tous Congolais. Il n'est pas bien de s'entretuer. D'ailleurs, le prix de carburant à la pompe n'a pas haussé. Qu'est-ce qui justifierait cette hausse à tout moment? Nani mosusu Yahweh Yesu zwalo kumu Mingi tobotama na bango Asila kokufa Yesu nanga Obateli ngai Yesu zwalo kumu Yahweh Tingana fulu Yesu nanga Oko tingana fulu Oko nisingana tina Yesu nanga Oko nisingana tina Napesa yo nini Uzwalo kumu Yahweh Tombwa mana yo nzamba mwewa Likula bakombo nyonso Oh yes